Buzoba na biso elingyo panda. Lait de beauté, ezali miliki, oyo pesa la beauté, to miliki ya poussière. Eza miliki ya poussière. Micro baladeur. Ezali micro oyo ba musicien ba yembela na studio to na concert. Bon, micro baladeur, eza micro oyo ba yembela na studio. Peu tout le monde a battu à casque, moi amené boy na matoi et puis ba micro ana izala liboso na tige mo boy eza micro ya nini ya studio ba yembela na tragédie ezali trajet muto atamboli jeudi to ezali trajet ya mulai makasi. Mais tragédie ça veut dire que tragédie mutu oyo auti musika azokende musika. La tragédie ça veut dire que tragédie. Donc il y a une tragédie. Oh. Tragédie à jeudi to tragédie à jeudi. Tragédie dans le rwanda na outi bo na outi campus na outi tra na ok na jeudi petit tragédie. Yango là c'est tragédie ça veut dire na outi campus musika na ke boy musika timan zengele tragédie. Yango là tragédie. Corps étranger, ezali muto auti poto to muto auti mboka. Corps étranger ezali mopaya auti côté mususu aye na mboka na bino par exemple auti États-Unis aye na Kinshasa eza mboka na ete aza étranger yango wana tokobenga étranger. Likelemba na français. Webi likelemba non? Likelemba na français pas bien. L'escourique. 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 Tout non boy, auto-école. Ezali école privée, to école à l'État. Les écoles à l'État. Les écoles à l'État. Merci. Yastem. Ezali diamber ya moi, sito diamber à mobile. Yastem. Yastem je peux dire c'est un appareil. Pardon? Un appareil. Je pense qu'on m'a cassé. Un appareil. Afon bâtard, eza mona libata to mwana ya ntaba. Eza mwana libata te, eza pe mwana ntaba te. Eza muto ya zang mayele. Jamba na français eza nini? Diamba na français, c'est diambès, hein, les diambès. Les diambès. La partous. Au ça la partous nini. Aime souba de mbali ba côté maman on aussi maman na PCS ma poto qui est bien. Ni ostonezaka mbongo. Wana singa ba combien? Neti non si c'est écouta makshia makasko le kana mtoto sana passage. Ba combien wana? Neti non si c'est européen $20, européen $30 pour article la microbi, article la nyonso ngamoni na mi traité. Wana wana des personnes yaya okoka vraiment. Na okoka po za musato nzima. Wana melaka kisa voko ole kana des personnes tende. Non melaka masanga msame 20 chéri msame mela gene msame tirbo castel. Na le kana sala on sale savoir. Et dérangeara na na binoté. Et dérangeara na c'était pour na temps on tente ya ka to sukola même ali to meli penive donc si à mon Sicilini des antibiotiques donc et calmer biso. Penive ndeni. Penive za kiso o mela po ekanga pota na koli soko efungwami. Yebisa biso no yolinga ya miketo ya minene. Ngai. Na opona tina o sa chote poto kutana na sorte. Préférence na yolinga nini? Préférence na ngeza mukete munene teza na kati onde sala calme. Ya munene na so kangi matrice so loko esa passe le ki makasi na okokate. Et ça la paix sentiment delikata so le ki munene makasi. Et ana muso ozalikata munene mayebine travail te. Muso pa ozalikata mukiabi mama na travail ko le kayo mutelo kwa munene. Yo to préféra nyonso ya mukia munene kachikachi. Mbongo kaka. Makamu. OK. Et oza pesa ekuba mena kangi na hapo. Kuna mbo. Oza na posa nani? Fali ya sibanga. Fali oya wapi? Fali ya nana ketchup. Pour nini? Pour sepela na. Dinga zala kado mbali mo bien. OK. A bien taille de bagunanga. Elle a préféré un bel mois bon le fali. Donc nous sommes na boto nana ketchup. Obotole nana ketchup pour ça na fali nini?
asibanga tout sibana ya petit fali on a comprendre petit fali oh ya to fali a fali aigle na posa sibanga cop nous alani cop nanga ateka libolo oteka nini libolo oteka ngo combien passage passage libolo 10 000 francs toke place to sibani pesa mbona kina tskale vous avez fier na kopo na fier non parce que on te pisa ngambon ce cop mususu e boulot mususu otika kopo so msala mususu ye kotela ngambon non tika pourquoi baluka mamu kibati natala mutawaloba fallait olanda tayo olanda lisoko obi lisoko chami kobo obi lisoko lisoko abue lisoko bien ya mai okay ndio asa nini asibanga okay apozwa nini mbongo apesa mbongo Tia sibanga fele okay yo ndo pesa mbongo ngana pesa mbongo olinga ya minene to yaniki olinga ya moyenne point izaka kitoko okay donc nena gravité mkipa gravité izaka bien okay merci beaucoup kumbu Laura Lorenzo sala ko nga sibisa obi na sibisara osibisa po ani Laura Lorenzo zana papa na mama ndo osibisa po ani na sibisa po pasi na Kongo misala ezate to sani osibisa ne koma musala ya kuma musala oso tanga class natanga no option masala littéraire moso mona na classe option bandumbe zala option bandumbe zala te mekoma ekoma na komisango biso mo bato sala obi biso mo bato sala osala ba kombi nga sibisa ba $10 $15 na bible na kapoto ponani na pona kapote obi na pona kapote opona kapote poani po yango ndi mtele sangi la sangi tanksila nga mwana futela nga ndako sela nga mambune za non poso oza kombe ban na mwa moko l'autre mois nous pexo ko moteka ndoto sepele nga mwana nga teka libolo te poani ovi onga boko minango yango te ya boko mana